Shalom, bana nzambe partout, vous avez biso na face à face mama benana proverbe. Vraiment, to pesi bino le sous bambote partout au boulanda émission na biso chaque samedi. Vraiment na sengi bolimbisi mingi pona bandeko nyonso oyo botuli ba mituna na bino nebi ke mituna tondi ya tale belé. Mais na bolingo na nzambe mbala sima oyo ezoya to ko répondre bino na mituna na bino parce que tozana no show na makambo ezoleka na mboka politique ya mboka na biso makambo ebele. Alors to kosepela to yamba musai na nzambe proverbe 33 parce que to yebi ke na tango akala basai na nzambe tango makambo bandai ko tambula te na mboka bangonde bandai ko kende ko konsite nzambe pe baza ko yana biyano pona kopesa biyano na politique na mboka na biso po ekoka ko tambula sumalamu. Alors wana to voya mbantu na nzambe. Shalom maman Bena. Shalom mutu na nzambe. Shalom bandeko batali. Vraiment le messager toyambi na plateau na biso na oti ko annoncer bandeko vraiment na kosepela lelo to partager na bandeko o ezali fardeau ya mituna nanga pe na bandeko mususu. Je crois ozali mieux placé comme musai na nzambe pona ko sunga biso na ba réalité oyo tozoleka na na mboka parce que na oti oloba awa na ngonga nyoso tu oyo bana nzambe na tango akala bandai koleka na ba problème parce que biso toza bato ya liboso te ba solution mingi bandai kouta pa na basai na nzambe mais na ngongo tozokende nango basai na nzambe belé ba na diaspora bazolobela peuple bazokende na ba église te ba o pe baza sur place na mboka bakangi minoko donc tozoyeba te mais ozali moko ozali mieux placé pour na kosunga biso na samedi ya lelo o tolobi face à face Mama Bena na proverbe 33 malobeza pana. Merci mingi Mama Bena. Shalom na bandeko bazana na biso na ndako. Na banzi na landi introduction na bien lobi na tango ya Bible Nzambe azalaki koloba à travers ba pasteur de bazalaki ko pesa nini ba tanto ba pasteur donc ba sacrificateur ne bazalaki pesa directive pe bangonde bazalaki ko wendre ba président de la République pe ba roi donc bango bazalaki ko ordonner bango so taina ba pays islamiste tilelo ba respecter ango sauf biso parce que ça fait avant Yeshua aya Yeshua qui ponani parce que avant ya monde de ténèbres ici infiltré qui église mokolo ali nazana révélation on peut savoir ba révélation yo sonde nini diable asala qui pour a infiltrer église pour que le komati akoma kokamba église akoma mokonzi église ezali na Paul azo expliquer na 1 Thessaloniciens puis na 2 Thessaloniciens la version na surtout Paul azo expliquer makamwa na que l'adversaire s'est introduit dans l'église et il s'est fait proclamer Dieu, c'est-à-dire azu place en Nzambe il azo diriger nous le na wa le bloc on a té mokolo ali vraiment na kozala explicite na ko expliquer nous surtout pe na repesa la révélation en réalité nazo somo a problème belé bato belé pe bazo tuna ba question ba mso bazo finga ba mso bazo kumisa nyoso wana ezo sala succès évangile parce que tous en la démocratie mututu akozala pona bisote mututu akoyiko ndima bisote bato mususu fo ba boya bato mususu fo ba ndima. Alors ba question même bato bazo tuna to journée moko bien samedi moko so nza ma position mikolo oyo koya to répondre à la question bato ebele parce que bato mususu ba nazo répondre kana moko bi pasteur yoza pasteur mobimba oksokipa na mwanzambe te yoka makambo politique na makambo politique pona makambo moko kutomonaki na jeter le policier atie yozo mela 20 tout na ko répondre bango likambo ba ke no tanga na lik ba romona ke na mukana na nzambe na lik ezo biso qu'est-ce qui s'est passé na Sainte Seine. Alors ba ke ndepe kotala tango Jésus azo yebisa ba ye koline na lik alobi que 20 on a mélange souté est-ce que ezalaki coca ezalaki whisky to ezalaki jus d'orange. Alors mutunyo surtout oyo pasteur surtout oyo asalaka Sainte Seine atie coca atie vin sans alcool atie nyoso azosala péché contre le Saint-Esprit parce que Jésus prenait du vin Paul azoyebisa na Timothée amelaka ndambo ya vin po na santé na eza na Bible. Et puis mukola liboso le plus grand miracle Yesu asala ezalaki na mafeti abaloli mai na vino.
awa toujours encourager bato balangwa te mais balobi faut melango avec modération vers moko eza lisumu te nayebi te pourquoi bato bazo prêcher parole à solo te pourquoi bazo bongola pourquoi bazo et puis royaume ya Nzambe eza pona kolia na komela te royaume ya Nzambe ezali bolingo ya prochain na bolingo ya Nzambe batalango na kopesa verset baromona pe lisusu un vrai serviteur de Dieu mama bena bandeko bazo talanga ce n'est pas celui qui vient prêcher seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui vient prier pour que les gens guérissent, mais c'est celui qui combat aussi pour son pays. Botanga na la Bible na bino Samson abunda pour mboka nae, Eli abunda pour mboka nae, Abraham abunda pour mboka nae, Jacob, Eli batwana nyo surtout babunda même Moïse babunda pour mboka. David abunda pour mboka nae. Un vrai serviteur de Dieu Moussa nae ko bunda pour na mabele nzamba pesier peut ko protéger peuple nae. Yango moni ngana yaka ko monter na créneau côté le mela oyo côté le mela oyo côté le mela oyo ko dénoncer oyo eza misala nzamba tini biso ngo Néphrésiens 5 et 10 alobi cause l'ensemble na bango te dénoncer misala na bango. C'est ce que Jésus a fait 3 ans durant na ministère naé, il partait de ville en ville ko dénoncer pour tes na bato belé o baza miso ko fungama to mato ya ko fungama ba comprendre ba bima parce que l'ole ali li felope ezali. Alors, na question nous tourner les questions zanini. Na tuni ke basai na Nzambe belé na mongo tozo ki nango ba directif bazo mimela peuple na Nzambe te na kati ba église pe bazo lobela peuple na Nzambe te on na ngongo esengeli ba na Nzambe ba yeba makambo nini o ezole même question moko commentaire moko ndeko moko atuna ki abi proverbe dès qu'on lobi to répondre bango à la prochaine mais proverbe c'est que yo la ndaka zobozi et puis on répondra à question mo malalo o lobi que un bon pasteur azali muto face na kati na ba actualité ayeba tout ce qui se passe pour enseigner peuple na e malam ezala kota mokili ezala koteni il faut ayeba ba actualité nyos o ezoleka mais basai na Nzambe na biso lelo na kati netonga bazoyebisa bato makambo ezoleka bana Nzambe makambo ezoleka te ba directive pe tozozwa te ya on a lobi oza mieux placé pour na osunga biso peuple. En fait lelo o makambo ebele ezoleka na communauté na biso na église za faut ba pasteur te omoni monde eza mbangu lelo oyo mutu moko chanteur moko akoma karateka na Kenya asali yango na 17h na 17h15 monde entier bayebaki ke Katiera akomi karateka akomi beta ba joueur nani musicien akomi karateka akomi beta bana basi ça dit monde eza très fast ezokende mbangu alors loko nini oyo biso ko sala na ngonga oyo ko vanda no na ndako oke libanda te obimi docteur en tout na internet na ne masolo wana nyoso to yali siko problème ya nini soko okay na internet o chekaka muto azolongola bilamba okotala ndenge bato bakotala o nga déjà so bache muto azolongola bilamba na otala te pousse alongola bilamba ngana ngitala en point soko lobi likambo eza pona kobongisa mboka bato mukeka bato bakotala c'est-à-dire liloba na Nzambe oyo de Timothée 2 3 ezoloba na tango na suka bato bakozala ennemi du bien. Deuxièmement, tango yo lobi oza pasteur ou oza chrétien ensemble là ozo que une église oyo pasteur na yo ndeko lobi mosala Nzambe foi ba makambo tu Jésus aza ba makambo tu na mateya ya Jésus place moko tazote ya lobi na makambo tour moko ekoyaki na communauté na bango bato bakufa ki Jésus aye na mateya na lobeliam ça dit Jésus était informé mosala Nzambe le ozo la mwana tongo yo moko mona relo ka liboso na tali ba information a na biso na mboka oyo ba journal yo fele alaka ya kosomba pe alaka okoti na biso ou bien na balabala na ba kios ozo journal ofele oyebi information mboka loi elobi nini makamuni elobi nini ale oyesu koyo na parole en Nzambe ndo ozala un bon prédicateur. Donc Jésus était comme ça. Jésus azali koyebisa ta population na ye communauté na ye makamuni ezoleka. Donc mais yo sikoyo pasteur mondimi aucune église banda les premiers til les 30 pasteur na bino alobela bino makambo ezoleka na mboka na bino te apesa bino ba information ya mboko bovandité parce que Bible zo ba pe prier pour les pays pour lesquels vous êtes établis. Ils sont en Angleterre awa na prière na ngagno surtout funa tiaka kimi za na mboko parce que soki kimi za tendenge guerre za na Iran kuna ou bien ndenge guerre za na ba côté ya nini ya Ukraine kuna bato ba osambela te donc isengeli biso to senga pona kimia eza na mboko po ba loi ya mboka o ba voter eza la contre immigration te contre ba immigré te isengeli biso bana na Nzambe to sambela ka pona bongo
Donc il faut naïba pour na sambe la funaïba loi ni bazo voter. Au mona ki l'air balobaki ke biso ba anglais tozo bima na Europe. Na sala ki vidéo parce que biso on a droit de voter na mboko. Na senga ki na batuto ke no voter to tikala parce que na ba ke soto lobi to bima et ko biso peut-être tozali awa toza bien et ko zala sko mabe mingi pona nani pona bana na biso pona ba décoration mususu. Mais batu mususu ba éviter pona ngo. Alors ezali mabe mingi yo ozamwana na nzambe okendaka na une église pasteur nazo teoka makamba lola azoteo boke na lola azoteo makambo mususu me makambo mokili na se azoteo te ezala ba église mususu kutu batera batute ba keluka musala bango batera bango ka miracle koya donc akosala te ba mane guta likolo ko et pourtant Bible zoba la manne ne tombera plus, c'est-à-dire nous devons prêcher la vie terrestre, nous devons prêcher aussi la vie terrestre. Nous ne sommes pas célestes. Nous devons prêcher la vie céleste et nous devons prêcher aussi la vie terrestre. C'est-à-dire, nous devons prêcher vie à l'Ola, nous devons prêcher la réalité à Awa. Alors, la manne ne tombera plus. Dans l'église, na dirijaka, ezala Awa, ezala Kinshasa, ezala na Paris, ezala bien ndimi o balandaka la moisson mondiale, bazana sentinelle TV na monde, na yebsa ba vrai miracle les awa keluka misala. Soko luki musala, vrai lipamboli ya liko luka musala. Soko luki musala nde miracle ya ngwana na yebisa bato te bolala pongi nzambe na tongo oyo kuta enveloppe mbongo na porte na ndako na non wana comme magie. Voilà donc problème mingi ezavama ba pasteur te ezali bandimi tant yozo ke église vision ya pasteur ezani maté ani azote ya bino est-ce que maté wana ezo sunga bino na sina parla sur la vision parce que vision ezali ensemble il y a et là, comme on vit de loin, au groupe d'individus, bazolinga, ba comment pour na intérêt ba ngono surtout. Mais ce qui pasteur, azo la binoka ba intérêt na ye. Na l'église mususu, bandi ba benga le loko te sabi so ma trop pasteur aye, alobi so to pesi mbongo te ya roté ate. Déjà so za l'église ande ngona pasteur alobi le lo so ki monta 2000 ekokite, so ki 3000 ekokite, so ki 1000 ekokite, so ki 500 ekokite na roté ate. C'est un manipulateur. Donc voilà problème to za nango. Musali na nzambe mona na nzambe neti sikoyo mututu aza na poto na diaspora aza wapi souci na ye eza na Congo pona nini parce que to mona ki na révélation et batu o balandaka ba prière na biso na intercession to loba ki makila ezo na otanga na Congo pe bani kotanga lelo o tozana ba armée ougandaise ekoti tozana ba armée rwandaise ekota ba sud-africaine ba kenyien ba tanzanien ba mercenaires bazana Congo siko nsu tozana ba rebelle soudanais ba koti na Congo nyonso wana latini bazoluka baboma ba congolais yango moni makamtolobaki tango biso tozoloba ngo soto lobi yango te bana na nzambe ba oyeba ndeni tokobondela ndeni mpona bana na nzambe yango moni ke pasteur asolo soka zobela si Congo te ngande na boso na zaki mundime na ken église du 1er au 30 pasteur atikala loba jamais pour na Congo. Jamais pour n'amboko nga vani na okesuna église wanate pour asa info pasteur. OK, info pasteur na landi o bien proverbe mais ce total malamu olobi keza bandimi tout mais quelque part là c'est to loba bandimi ba la faute ba pasteur pe ba na faute parce que ba litomo tout le monde ba leader donc bato bazana se balandaka ba leader ba pasteur bazalo quoi ba leader na biso alors soki ba leader bazote ya malamu te bazo mema peuple wana na libunga peuple na pa OK na libunga mais soki ozana ba leader ya malamu bazo mema peuple na nzela malamu ba peuple na pe ba oza malamu alors quelque part là esengeli o meka ko développer biso ke na bandimi na ba pasteur ebele tozana kati na bazana kati na pesa ki verset où il y a Jésus à l'obasso au Melarad sous 20 et ça dans Luc 22 banda na 18 tu na 20 azolo baboye to banda ko banda na 15 alobi j'ai désiré Luc 22 15 tu na 18 j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir car je vous le dis je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accompli dans le royaume du ciel. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-les entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais les fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume du ciel vienne. Jésus Albert Melasso 20,
Tiboko Zalikolo et Koya. Donc Jésus prenait du vin. Donc on a toute l'équipe. Continue na. On a tokangi. On est aquí moka ba question ba ndomso ba ndo tuna tokangi. Maintenant na zongi ndenge otu koloba na ke total la côté bandimier c'est la côté à bassin na Nzambe. Donc bango surtout bazana capitale ya makambo wana parce que tozomona lelo tango basai na Nzambe baza côté ya ba na Nzambe ya solo te tozomona hypocrisie ezokota parce que neti yo olandaka ba musicien mokili olandaka ba tunyo surtout ba information nyoso puis na Sentinelle TV pona ko averti ba na Nzambe mais basai na Nzambe omona tango susu ba lobelaka ba na Nzambe te ke ba musique wana boyoka peza malamu te ba musicien na bolandaka bango baza ba sataniste mais tango ba na Nzambe bazonga na ndako ba betaka bazobeta ba musique wana baza ko sala nyonso tout donc bazo tinda bango na hypocrisie tandis que so total pa na yo zaka na open ozalaka ouverte ya batu nyonso tout na makambo nyonso tolobelaka politique musique tout mais ebele basai na Nzambe basaka ya kokangama neti lelo siko na poto tozomona esengai na moment oyo message nini yo basai na Nzambe bakokomemela ba na Nzambe na église tomona kaka miracle otuni question kitoko message nini bana basai na Nzambe bakomemela bana na Nzambe l'église surtout ba congolais na période tozana ngo eloko aliboso mama bena mikolo tout ba congolais ba bimaka babomi biso babeti biso bazoboma biso bazokata biso mama bena équilibre ya criminalité to ya ba crime et ali ko zongisa o bango bazosala Jésus aza Nzambe azotambola na bayekoli na ye Pierre aza moko ya bayekoli ya Jésus pe azali oyo akotika la disciple to responsable l'église 3 ans ayamba Yesu mena lupaya na ye to na poche na ye atambola na mbeli et mukolo baye ko attaquer Jésus Pierre azui akati Marcus litoyi awa nazo tindika mutu akata mutu litoyi te mais nazo so explication parole en Nzambe c'est-à-dire bato belé bazo comprendre maloba na Nzambe te bato belé bazo ko expliquer makambo na Nzambe te ngo bana na Nzambe baolela omoni lelo Congo ekoma bilela lela ezali faux évangile oyo baye kote ya biso évangile en soi eza mabete ezali ndenge lelo ba pasteur bazu ba Bible pe ba coucher na basi ya bato mabala bana batu koyiba tout likolo ya Bible bazo utiliser Bible mabe ndenge kaka to atizaka ba belge na ba colon bazo ka Bible ba utiliser pour na koyiba biso mabele ko coloniser biso ko tanga biso ba esclave ndenge moko pe lelo ba congolais bazo utiliser Bible o na ndenga mabe pour na koyiba pour na koboma pour na ko détruire alors nazo bandele nini na lobie to moni Bible oyo ezali révélation en Jésus ezali oyo Yesu atiki eza mateya ya Nzambe alors comment Pierre chef de l'église pape abongwanya yambi Yesu atambola na mbelina c'est-à-dire ba congolais so bazolela ba congolais so bazo pernicher parce que ba yebi parole de Yesu alobi soki ba betio na litama ya gauche pese ya droite pese à gauche mais ye moko liboso ya Pilate ba betie na litama à droite et ça pese à gauche azo tout na Pilate ozo betanga pona nini c'est-à-dire bah tu vas comprendre pourquoi Jésus va se battre na gauche pese na droite pese va battre na droite pese na gauche c'est-à-dire soki mutazo beta yo na gauche avant beto na droite il faut y bazo beto pona nini motif nini azo beta so yebisanga na motif nini Congo eza mboka na biso ba Rwandais na ba Ugandais fu ba yaka koboma biso ba kataka biso to banda kolela non Martin Luther King écoute Martin Luther King te qui ça oya kufa Nelson Mandela lobaini alobi nous allons combattre les occupants par rapport à leurs armes guerre ou occupation tokobunda nango na ndenge bango bazoela biso so yeba na mabanga biso pito zuma mabanga so ba na mbeli biso pito zuma mbeli yango nazo senga na congolais nyoso totika kolela totika ko pleurnicher ko bana mike to réagir to se défendre bango ba na mbeli yo peso mbeli aussi longtemps que ba Rwandais na ba Ugandais ba koyeba ke na Congo soko kei na mbeli bango pe ba kozong selo mbeli ba koya osakana biso te oyi makambo ezoleka na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ngana za mwana Brazzaville na tangi na Mariengo abi na Vumeli na Brazzaville na se considérera lokola citoyen ya Congo Kinshasa pe Congo Brazzaville makambo esalami na ezosala na Kinshasa na Brazzaville ekosala te parce que na Brazzaville bayebi ko se défendre bayebi masolo antumi bayebi ba guerre eza wana esalama kuna parce que eza na bato mosusu bakanisa balingi kozala likolo ya bamisusu aussi longtemps Congolais abandolela
aussi longtemps pasteur congolais a voté à vraie parole te oyebi osani congolais banolela congolais banonyokwa na tangelo parole a dit nzambe ah tozali na 2 rois 2 na premier verset balobi lorsque l'Éternel oh nazo bana 2 rois na bosali plutôt na 1 roi pardon voilà. Na quoi 1 roi na 2 rois bolibisanga ozo luka verset pepe na Nzambe je crois message ezopesa mela biso na bino bandeko ya Équateur bandeko ya Kivu bandeko ya Mbujimai bandeko ya wapi totika kolela to se défendre na yebi situ biso bato Équateur tozaka na bangwaka tozana bangombe tozana na bangwandi oyo bazaka na balasi oyo bazaka na makonga boza wapi message epesa mais tozo continuer tozana 1 roi 2 premier verset tokende ti na 1 à 10 donc 1 roi 2 1 à 10 et Zoloba David est approché de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant moi je m'en vais parce que nous avons bien témoigné sanga éclairage tout ça dans projecteur natanga moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre soit fort et soit un homme ozoka conseil yes. David alinga kufa azopesa mwana na Salomon conseil o ako succéder le roi abi nazo kende na esika mutu no surtout akenda po ba homme sage ba prophète ba benga liwate ke na kufi alubi na kenzela biso so liwe zanzela biso nyos mais yo zala mobali zala fort azotika testament alubi observe l'ordre de l'Éternel le loko aliboso observer nini ordre de l'Éternel qui n'est autre que la parole de Dieu yes. En marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies de succès dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu toucheras. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée à moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, le Tout-Puissant, de tout le cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien, c'est quoi Bani Goye Bisaï? Na 3e verset, na 5e verset, tu sais bien, voilà David Azeb Salomon. Tu sais bien ce que m'a fait Joab, le fils de Tchévora, ce qu'il a fait à 2 chefs d'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les sandales qu'il portait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de la mort. N'expliquez awa avant la prochaine 7. David azokufa. David papa ne se soit azokufa atike la kabana na héritage ba lupango bandako banini. Bien sûr David akoka kotike la akoka kobetela sous Salomon masolo héritage te pour atike la ki ba richesse atike lié même ba matériaux pour ton temple. Yes. Mais atike lié héritage oyo ezali ya makasi batu oyo ba bomi ba chef ya armée ya Israël. Alobi oyebi bien. Kotika bango suki Joab fils de Tchévora oyebi makambo asalaki. Asalaki nini? Atangisaki makila na tango kimia abomi ba généraux. Yes. Bana Congo nyonso. Bozana diaspora, bozana Kinshasa na Beni na wapi. Boyebi bien makambo Kabila sali mwana ya ba Rwandais. Asilisi armée oyo Mobutu atika.
asilisi ba généraux nyonso Mobutu a forma abomi ba Mbunza Mabe abomi ba colonel Mamadou abomi na tango kimia azui ba armée étrangère a koti bango na Congo ba boma akundi ba congolais na ba fausse commune azui mabele na biso azui nkita na biso akabeli Rwanda Uganda akabeli batwana na Sud-Afrique lelo oyo soki communauté internationale président nyo surtout na ambassadeur ya ba pays africain bazali contre Tshisekedi contre opposition c'est parce que Thabo Mbeki azana ba gisement ya ba pétrole ya ba coltan ya ba na Kinshasa apesi bango mbongo po bazala contre ba congolais pe ba fandi kimia congolais nyo boyebi makambu Ruberwa boyebi makambu Kabere Vital asali boyebi makambu oyo Bisengemani basali ba bomi batu na Congo David azeb samona ne Salomon alobi oza mayeli ba kita na suki ya pembete c'est-à-dire lelo à ma qualité à oint de Dieu pasteur de la diaspora na décrété na signé décret loi Kabila akokokisa suki ya pembe na mutu na été Joseph Kanambe Ruberwa bakobima Congo vivante Bisengemana akobima Congo vivante Vital Kamerhe akobima Congo vivante bazali ba complice ba co-géniste ba collaborateur ya génocide na Congo na mwasi na bango Jezabel oyo alobi amuté malamu akena okabila biloko olia Jezabel Olive Lembe bakobima Congo suki pembete fo ba bimate oyo bango basali na ba généraux na biso oyo basali na bana Congo fo ba futango David azom samwana na ye bakobima te bakufa te na suki ya pembe me boma bango mama bena eza na Bible soki pasteur nyonso to amoni ke ngana zo ba mabe aya to sala challenge ngai ke na za démoniaque na za mutalokuta na za démon makam na zo te na Bible te to sengi débat. Deuxièmement accueilli na 7 na 1 Samuel 2:7 azolo babowe tu traiteras avec bienveillance les fils de Bardazaï. Ils ont battu oyo, il faut traiter avec bienveillance. À cause de la Rwandais, à cause de la Ougandais, à cause de la Burundais, à cause de la Sud-Africain, à Edaki Congo, à Zalaki Ami à Congo, baza ba mi na biso. Toza contre ba étranger, toza contre ba Angolais, toza contre ba Tumsute, mais toza li contre ba to ba kotia liwa ko bomana. Tango oyo congolais asali mutu mabete ko pelisa moto na Congo. Ouais. Alobi susuboy. Voici près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où je fouillais à Manayam, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui fis un serment par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, je te laisse toi le punir, car il est un homme, car toi tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras que ces cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la cité de David. Amen. Amen. Awa mama bena ezali liloba na Nzambe esalami na Bible. Tata mobimba kufaka atikeli mwana ne héritage, atikeli ba ngombe ba chevaux mbongo tout et tout. David atikaki yango mais abakiseli mwana ne liste bato fo boma, liste bato oyo pe fo asila na bango oyo pe fo honorer. Alors biso ba congolais na ngonga oyo to komi na ngonga oyo biso ba congolais il faut to yeba eloko ni tozo sala. Bo limbisa biso vraiment bo ebika tozana na plateau la technique ezakana ba caprice na roma ba réalité. Donc tozo kende pe monye pour na ngonga na biso pe zo kende proverbe. Donc esengé na biso ba message au David atikaki biso pe ndenge moko liloba Nzambe zolobela biso yango ke ba oyo surtout ba détruire Congo ba bebisi Congo to tika bango ndenge wana te
et puis totika kolela lela toleli tan mulai toleli tan mulai tozana basi na mibali na mboka Congo oyo baza makasi ba congolais toza makasi malgré belé balembongo malgré ba musu balepe mbongo bakomi kozonga côté ya peuple ba oyo pe bazo continuer bango pe epe na Zambie kokoya ekokita kati na bango ya omo temps tolobaka proverbe ke esenga na choto na kata losambo bible bike tozo sambela tozo zwate parce que tozo sambela mabe na ngonga oyo faut toyeba nini ba moni oto ko remplacer liboso na Zambie parce que na ngongo toza na kata guerre toza na kata bitumba ezangonga te ya kosenga o mawa na Nzambe parce que à la guerre c'est comme à la guerre ndenge yo tu koloba wana po ba passer belé baloba malobo te ba bimisela ba na Nzambe malobo te yango zomona hypocrisie même na diaspora ba passer ba kangi minoko na kata église bazolobela bango te ba croiser mama bela zalano kimia Congo ozala libéré ezana ba pasteur mususu ba hôtel soute moni ba hôtel bazote ya o eza hôtel ya suka na vina bango. Comment na mboka no bazo boma? Comment na mboka no bazo kunda batu? Yozo teya batu sur le miracle. Lelo to moni kende na l'église bakomi kobina tia mado na kati église. Bazo ko freiner batu babi malibanda te babinza ba osala. Mais Israël botanga na Bible ke Israël e bundaki na Goliath. David sera bimi le grand serviteur, c'est parce qu'abomaki Goliath. Et David a qui général d'armée, a qui prophète et a qui roi d'Israël. A en plus chantre. Nana elsi binoke guerre sainte eza lokuta. Yango moni rubewa akoma pasteur, ngwanda pasteur, kisa kunda bantoire pasteur, batutua na bazoboma batu ba pasteur. Pour Kabila Petra muka koma pasteur sa l'église na e, ba congolais ba okenebele d'ailleurs. Moi ça oué raza pasteur, mais oué raza nganga. Sikoyo ndoki